Eh bien voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs Nyonso ya Net TV, la télé de la référence toujours yango yo, oza télé na bino oyo. Bon mais ça na mingi ya kotala yango yo. Merci de nous recevoir encore une fois de plus à travers cette émission, l'émission Masolo na couloir. Masolo na couloir, c'est émission auto ba bino mayelima ko leka na ba couloir na biso ba quartier na biso na environnement na biso yango émission. Soki Masolo oleki awa te c'est que ozape muto na biso te. Il faut couloir à Masolo, faut le kananzela. Donc luka mingo ye baka muto nde asalanzela mais koluka te muto ba o aleka ki wana toujours yango couloir à Masolo yango yo. Merci na bino banso tala ramona tuka bajika Serge Bolo. Lolo yambi ya bino mon confrère na ngande ko wangai on a bengi na kombo ya Fiskabeya le sommet ya Njil. Lolo ayeko panzante kepe ayeko ko déclencher vérité sur Njil. Oh, tout ça, ça m'a gouissé, Njil, kosa kosa batu. Je suis en train de faire des histoires mortes, oh, c'est banal. Donc il faut te comprendre que non, Njil, les Njilois, et natif. Le loming, tu me bête, c'était la bille, la bicho, oh, le Bakingana, natif Njilois. Mais bando, ça, Njil, tant que vous êtes natif, au Salanine. Première question, ça va trouver ça, va première. Deuxième volet, tu te rebêtes dans le système, la bicho, tu relobé là. Nabaye, oh, balingin, Njil, bongate. Bolimbi sanga le logi kala lui ma toujours masolo yango ngolba geta inti soki to laki tour wana ba ngolba geta mais tour yo Fiskabeya le vombukeri donc tout l'Njilo la muka masolo apesi mbote na bino nyonso bota na poto di banda de quatre coins du monde ba tout l'Njilo o ya Aden associé de diaspora ya Njilo la pesi bino mbote parce que bozali ba mbote na ekome na bino na bi ki o za émission na bino o botala mi couloir masolo. Mais sans plus tarder, on va passer micro dans ma confrère dans Fiskabeya, le sommet de la presse Njiloa, au Yaza Kotoyo. Non, mais go passer micro na to me go panza maso na biso o alelo, maso na couleur alelo avec Fiskabeya. Fiskabeya, bonjour mon frère. Ouais, bonjour Serge Bolo, moi na suka ya bana ya poto, mutamayele parce que mission ya goût ya Hollandais à la randao. Awa ne masolo pas mate kitcho pour vanda, faut pas considérer le rôle benga c'est au considérer un confrère. Merci à internautes, merci à de retour. Waza deva télé surtout dans l'association ya bana Njili, elanini Adel Aden les diasporas Njilois. Maman na idéologie na lela bino ma bébino tout. Tous les diasporas Njilois. Fiskabeya yo molobeli Njili. Mikolo Djino abiba obenga molobeli. Njili, merci vraiment de confier en confiance et puis obeng singa na émission na yo donc il n'a pas vraiment makasi. Donc couloir à Masolo. Couloir à Masolo, maman émission. Merci d'abord c'est parti parce que le écosystème so l'émission en plein midi boyo le loko ta la biso. Na bi ke na pesa kana mbote na ba ba si ma caméra je peux ntsumbu toujours kucha pona yo. Papa la merdi cordon Dieu de tout TV télévision. Et pourquoi pas moto o aza marketeur na biso ya Dieu de tout TV télévision to benga na kombo ya Rigen Toko Japan chef coutumier. Kucha pona yo. Moto moko bien Japan. Na PCP mbote. Ah j'appelle bango tout équipe wana. Ba on doit ça la image à bien pour magito na palais hein. Ah vraiment mbote na là il sera ba Hollanda bango tout et puis 4 saisons patron mandiango na lela épais fort. Merci beaucoup Jipel Tsumbu. C'est ma caméra. Merci à mon confrère Fiskabeya. Merci aussi à mon frère que j'aime beaucoup Japan Rigen tout Kuchapona yo lelo awa to bete la masolo mingi masolo ya transparence si vérité Fiskabeya la fois dernière à tout ça émission mandoration sur ya Net TV to levela ki mayanjili Njili vraiment est comme il n'a pas si donc toujours avancer vers la mort mais total bien ba oba bo manjil baba natif c'est pas papa parce que sur le talibien tout ça là notable ya Njil ba figure na bango eye bana partout mais balingi Njili bongate balingi tenjile pusana biloka bongo vraiment tant que vous appelez moko molobeli et ça là on dit autant la participer là il y a toujours banzela et eza comment eza bourré na salité banzela tout salité il y a pas moyen de passer même comme rester va kia ba Jackie les kaboy biloka bongo est-ce qu'il y a pas moyen de notable na biso moyen Njili il y a quartier tel azui ben ya longoli salité évacué à Boaki tant que et ça là on dit comment biloka Njili Serge Bolo merci pour nous passer la parole oyebi likamanjili na vandi na butu na loti 14 ndoto. So na vandi ka ba minute na loti abi Njili baloka biso basumba na entra quartier. Tant regardé ndoto. Première ndoto na loti na ye nango batu ba mitema mabe ya makasi ya ba notable obengi wana Njili. Bata mitema mabe. Deuxième ba politicien ya Njili bandoki balimbisanga
tangi na komba bango ya bango te menabi bino no zache en général tout politicien njilo bandoki bango de basal genjile le beba voilà. Merci la gouverneure de la ville quand même initiative à chef de l'état nenga bongisi Mwanzela ya c'est comment marésilité Mwanzela Saint-Thérèse otoyeba kina couloir à Zénith lelo ekoma fulu mitu ko tasu na couloir à Zénith tende ko sel oh na couloir à Zénith wana bana poto bayebi ezali couloir ba concert na go betama couloir ba tapage ya sape na salama mambutu lelo soto bito tamba no siko zo caméra na ma JP to ke na bango tout na ba japa to ke tu wana o mona mabulu kamie ko tarate ba tout ce ko abominjili eza mokonzi mboka te ba to abominjili ya bourgmestre te ba notable ya njili bango mokonde ko Serge tangana no de kabeya babumelo na ndenge nini parce que lui babuminjili babumelo na ndenge nini oyo moni mais le kosot yobi ke ba notable ya njili belé et comment ça bourgmestre moi e babundisa to apesa enveloppe mbongo a changer langage babundisa mais c'est sengo babundi le babundisa papa Bato Abdul c'est un bon messie Razak na liambongo na été mais na courtoyer to solo ne 2-3 fois na bureau ya excellence bati na kuta pas ve bati ba so bati na na mamumo ya boulot to sala ya TV na solo na ye na apesi na plan d'action na ene olwa bongo s'appelle Njili na bi c'est un visionnaire mutamaele oh Nengina beta c'était papa Abdullah Fongola Misu. Voilà. Bando keza ba notable Njili o ba ka okosa yo. Pour le moment ebele ba sa derrière ba parti politique. Ebele ba kosi ba plateforme ba association miyibi. Ba bo ma vision atata batuana nzoka ba ngone miyibi. Ba bo Njili soko landeli bango be bien. Baza bato ba perdre biso kalo ba ka ba ndoki na l'église ma Pevalongo. Merci beaucoup fils Kabeato compter toujours ma solo na couloir na solo yango yo vérité c'est transparence le zavina mulanga pembe vérité. Yango ba geta inti. Fils Kabea. Tu remarques que notable on peut ma carte la bango ba fulu. Yana ba fulu na carte la bango soki teme to tirer une image. Ah to ko ça raté vérité c'est transparence. Ah dans Net TV. Net TV la télé des réflexes. To ils ont ça besoin na muke. Ba carte ba notable so ya ba salité. Très sale coutu. Donc ce dossier on la tête de Serge. Ce qui la 7 et la salité. 7. Voilà. 4. 2. Voilà. 3. Na 5. Na 5. Salité pour là. Il faut le kimbi. Bana potonyon so ba diaspora lobby na c'est pas pour initiative. Mais so ibo fongoli misute moi njili na bino mukolo bozonga njili. Bozanga place à otambola. Parce que njili et baby. Léona ina ngana boy na tango ba komola bino so. Puis to boire pe mutu te. Pamba te bwana mitema mabe. Bobomi commune. Boke poto. Bozo sunga community. Ka ko bundisa o bugumesa sebo. Oh mutu asali boy. Oh ba notable botika wa lelo. Ngala auto solana de comment dernièrement. Ils ont parti politique moi va ça la des gens na chango. Ils ont notable belé va sur mbongo mais mbongo va ça là on. Bongo ba initiative te. Combien? Va soler beta mais à 30 000 25 000 balles. Papa ngobila fongola misu. Na solana vient nga jangoi mvuzi. Ministre ya finance provinciale. Muta solo na chango mikolo yo na solana e vie bo fongola misu. Gouverneur de la ville. Biso bilenge anjili to lingyo mona biso. Tokuta na to solo la to expliquer yo. Nanjili ba notable baza tuté. D'après nga nanjili so na tali na ba notable minene à part papa l'homme. À part papa l'homme vieux l'homme. Atika la yemoko. Mais ba jeune tout na ba papa muso la niasima eloko te miyibi. Voilà besoin comprendre ba notable comment ba caméléon. So na couleur mbongo ba pembe na yo. Soki mbongo esili tout la mwisi ya zaza. Balobaka makuku mitatu nde était journaliste pe anjili bandeko na biso ba pe abomi njili ebango e bela ba journaliste anjili ba koma so ba zui cop ya musala mo ba masqué ba bengania ya ba liembongo ba kimi ba kesa mamuna bango mais sur la place on ba vérité ba lo ba vérité te yo so bi vérité ba mo bengo fils Kabea yo so menacer ba notable ngara ko loba notable tout soko oloba na oloba ngala akumisa nga bourgmestre parce que papa tu te comprends ma bête ta bien soki bakaneli yo ya kana njile tuma toko panza nteke vérité ah bosala ke lokote yo sanga notable ba pas la ba salité o mu condition ngolo ministre songolo pas bino salité mais to na ba liziba o sanga nini fils Kabea bofinga ka balobaka mingi bourgmestre njili mutu mabe Razak wana o papa Razak ku chapeau salut à passant. Bo pesa ye pas même loko. Commune en dit ils ont 20% pamba. Oh ça va recette ils ont wenze wana kendaga. 40% qui na gouverneur de la ville et qui na partout qui na kuna. Ministre de kabula mbong. Oh on dit ils ont 20%. Na 20% wana est-ce qu'il y a moyen ba c'est possible ndeko Serge akoko tonga communauté mutabatu. Papa Abdul
limbisa biso peut-être biso banjilo po to finga kiyo pardon to sengo pardon limbisa biso po to finga kiyo on a compris que c'est un bon monsieur. Il y a un troupe de gens là simano wana. Bazo kosa papa va louer baby sa réputation. Ils ont quoi ba conseiller bela chef de l'état. Ba kosa ndeko chulombo pour baby sa réputation ndeko chulombo. OK président bataza bien le lopé na commune Njili ba notable nyo sont des voleurs. Bazala mapangu ba bourgmestre kala ba pesa bango. Yo ba équipe ba beta so ko teki wenze teremo ki ngani opesa ba mbongo. Cette fois-ci to ko dénoncer bango. Tokotanga bakoma bango benga biso to yamba biso tellement boya no pesa ba tellement no boya no pesa bango ba mbongo yango moi lelo ba komisa bango Abdullah Mabe mwana makala eko lugwa nini bino bana Njili bobo tami na Njili bokol na Njili nini bosali na Njili nini bosali na Njili tous les députés provinciaux bana Njili na senga to solo na bango en face tokosala tribune populaire bourgmestre azaka comme invité Baba notable na biso na ba député to sola na bino limbisa pona komo na otanga nanga maman moi biatake député nationaux Jacob Constantin Ruffin bango nyonso na obengisa bango bakoya to yamba bango tribune populaire to sola na bango ba expliquer biso nini to sala ponjile avancer parce que bougoume ça va la problème et bien ndolo bien a raison parce que recette ya Njili ya commune Njili so ekota ba wenze tout tango yana maboka OD ozwa mbongo asali calcul kati carburant à colonel et bimana recette wana colonel à district carburant et bimawana bourgmestre azui carburant na ye o etikali akoka tongate mwana mobile ya batu ya mona zo bunda quand même ba initiative lelo moi clôture à comme on a bazui ba système ba sala système bango bazui un truc déjà ba kanga ba photo pour ba la saraki bourgmestre a selo data parking est-ce que bourgmestre Moussa Razak aller ba monga ba parking ou aller à mon ya ba garage wa notable la bila Njili nde mibit bango nde ba aller ambonga a parking pour pakola bourgmestre buzo ba muta batu ana problème te ngala tiko ata ni $100 ya bourgmestre mais si je parle au nom du bourgmestre parce que c'est un monsieur bon amutu malamu mwana mobile ya batu wana na ebie depuis makala moi pose mukie fils Kabea je pense que vous comprenez fils Kabea zali fils Kabea zolo bela te pona ameka ko ya ko dénigrer be personnalité la bino bien non Kabea elelo akoloba kaka mamtel natif Njiloa il y a les natifs oh bazabon oh benga ngana mwana Njili na botama na Njili mais depuis botama na Njili osala ya loroté au finga mutu a étranger mutu makala bourgmestre soit disant mwana makala mais yo mukolo palin osala nini yebisanga o mona kokufa ndako bandana batol so batol longwe ndako kota mpe koti mai ba fait biso jango yo na masina jango ya pafe banzela ba ya avenue Wamba ba mama la la poto jango yo na lelo mwana masina atia ba funèbre ba siko yebisanga na mwana donc Njili mutazate ba sale lokote siko ba fait biso belé ba la mikili rien siko mon frère mo benge utakangelo chombo bon mon frère tout moi kimia et belé à bateau ba eba na Njili ata mutu moko te batina ta ambulance ata ben ata ba biloko mo bo eza na commune Njili ambulance eza na maison commune Njili eza ba finance eza don c'est un don et uta na ba pays eza kutu ba na Njili te eza don par rapport à partenariat ba salaka commune Njili bo sa partenariat na maison communale soit gouvernement belge bango siko ba financier bino mo ba tonga on veut tousser na masina ba financement zo ya on na tonga maison communale na masina ba sala ngo bongo ngo batina biso ambulance moko wana te ya ba na Njili te voilà fils Kabea est-ce que guerre na biso ba natif Njilo ezaka na bourgmestre ou pas guerre na biso bazolinga mingi ko pota beaucoup mais to lukanda avancement ya commune ezala avancer bocha maboko na boko surtout structure bana poto na betela CT wana ADN wana bana poto batelema pardon ba initiative obengi Serge Bolo opesi mbongo Serge bosa salongo na couleur na na quartier 6 to koma basali salongo ba filmer moni ba image so bi batanga kombo te to bombi kombo na so batanga ba remercier yo eza bien bana bandal ba sala ngo na balemba ba sala yango na masina ba sala pourquoi pas na Njili ezaka ba vandi petit langa bwaka nga mikolo zo bwaka nga te oh bwaka yo te yo sala loko te na Njili osali nini net biso awa depuis wana ba depuis Njili basali chaîne oyo 9 ans yango sans caméra yo la mato so sala donc la caméra to luaka ko louer sans caméra 9 ans to ba Njili si eza pas si pe mawanet ah bon na association déjà ba na Njili na den na ebike ba prêtre bazé belé siko pona ndima bino botinda Serge Bolo caméra nga na posa mbongo te botinda les caméras bo initier ba initiative ba salongo to bongsa Njili tout moi ba micro ba matériel ça fait boulot qu'on soit bien parce que ça valeur Njili lelo a bengi fils Kabea
ya tolobela pona njili to solango parce que bande ba benga na ba poto et ça peu faux ah kabe bino manjili comment njili la bino salité comment njili la bino boy donc merci na gouverneur de la ville grâce na lelo comme kota moi manjili moi trop mais na ebité na ngo chaeke moi je suis pété aux chef de l'état parce qu'il a pris carte électeur na njili atanga pe na bonso mia ko za pété chef de l'état fachi beto pété mta appuyer que kende landela mamanjili mais ba notable njili ata moko ta kenda okende so ba kila biro ngo bleza ba $25,000 ba $30,000 ba $10,000 ba lia ici misu to ba bango te la politique au moment la bango siko mo comment ah mo comment mais ba lia ba mbongo ba lia mbongo elemi ba lia ba mbongo ba sali ba des autres na ba mbongo ba notable njili ezaka nini so ba finge ba sangani un truc de gens bukumese muibi so ka be ba bosi mbongo ne ba to kende to kuta bukumese o expliquer moi na mobali excellence tala commune biso za boye to sunga yo to sala boye to sa boye to obi période kulune na makasa njili batu ba banga omona kone bienvenue mage alongwe de na poste azalaki nga insabino tu na benga presse to na mona colonel to so colonel to bi vie to ko sungo to edo tala boye ya on a lancé appel banjilo tout même ba diaspora numéro beaucoup mais c'est facile ya na groupe ya bana njili to za nango wana ya na njili etumba bo bengi e bo pese ba piste solution que to lingi commune za la boye o benga pe beaucoup mais so sali don oza njilouette que non atina nga 25 brouettes et ça la salon la commune ah toilette à commune ya kutu kitoko te oyeka ta commune tongino ka toilette à kitoko bien moi ça la mariage par mois va pesa ka ta bénéfice que même pas mon maison commune njili za salle wa mariage civil et ça bien dino. Merci beaucoup Fiskabé. Je pense que dernier mot na yo ba tala yo o go lancer ba oni ba to ba tala biso na émission oyo couleur masolo le to ba couleur masolo uniquement spécialement kaka banjilwa oni ko dédicacer mutu parce que na boire raté to boire trop et comme que boire ngai après 3 mois 4 mois 5 mois $50 donc c'est ça que to ba ki autour ya mamka ya lobela pour njili to ba ki soko ozala malamu pour sunga biso sunga no biso so moni pour sunga no biso te to yebite so ozala ni biso atoza nzambe papa et biso za pour lobela ka matali musana biso on est là pas donc ya ko bla 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 non uniquement tous wana pour le musana biso toza musana biso ndi yangwana o valorisera biso commune na biso là je pense que dernier mot na yo ba watala yo ba téléspectateur biso watala libanda ko ba oni batala yo pour na Fiskabé ya mo dernier mot surtout ngala obeta CTK l'association ba diaspora njilwa wana bo fongola misu na commune na bino ba notable botika na Kinyawa ba bomi commune obi na koti na wenza 5 commune na koti na wenza 5 awa na njili no bi oh ba mère ba moninga na caméra na oleka nanga papa wenzo eza wenza Tshisekedi ela musinga na bi oh e wenzo mo historique ba notable ndi ba ko kebongisa wenzo wana batonga pe ko mo kitoko mo nini tous les notables tous les njilwa même ba diaspora tous a bolingo ko la mikate na nzungu apimela moninga iska ovanda te ba mbote na opesa na nga batumi baleka mibale te ba mbote na ba la ki te dialo za ki sasa na muke Fiskabé ya to elo nga pena o na so su point moko matinga sikona benga na pengle mo système moko boye njili mobimba sala omnisport ezate piscine à la tête toi na même piscine à tête pourquoi omnisport sala muke wana ya ba sportif sala ba passa ba judo ba sala mo ba physique ba nini ba omnisport ezalaka te pourquoi sala wana sala sportif ezalate omnisport wana moi ministre moi ezate pourquoi mais ba na poto belange ba ba onje ba ba fondation c'est facile pour lancer ba financement otonga ngo eza facile écouter nango te manque ya volonté na kimutema mabe na biso ya bana ya njili bana njili toza motema mabe makasi toliko sungana te toza motema mabe ebeloko otina osola na yo na tosola boss 4 saisons mandiango tosola to partager aibisika bi fils ba initiative tala boy ne c'était vieux faut to betsa ba concert faut to beta boy tosola na ba Japan lelo ba concert comme na njili ba manda chante ba betaki ba na ba beti donc njili to ta bolingo to ta bomoko to bolingo za ka te ba peso mongo bengani bino na blog bapesi mbongo na cop no ya politique lia ndambu zwa salata initiative on pour la jeune siko Fiskabé ya ndenge lelo to monde lelo bango nyonso ba komi kaka lelo ngai na komi na ngai figure comment dirais je sais pas comment na obenga bango ba komi bango to ba politicien après et comme en 2023 to voter bango na ndenge nji les alliés est-ce que c'est le au monde na ndenge ni te na njili pena pour le moment to ata na candidat mo to voter parce que ba to voter to pesa chance 0 Venanga Jacob Constantin a IDPS 0, Maman Mouabi 0, Venanga Rifin 0, tout ça sont 4 députés provinciaux, non, je crois. 0 pena, bah ça li rien, y a rien. Bah dit tout mon via Kima. Via Kima pena ma belé 0. Donc
topesa zéro et pas bavima etondaka na regreta mabe parce qu'on a luka vi à plusieurs reprises na bureau na étant ministre de la communication batune ba boya na kota ok na luka ko senga mbongo te no so la vi sunga njili vi ona mabili no tala boye boye oza vrai njilo atongo donc zéro bato tout baluka postuler na njili to la candidate et puis to voter mutu te to zéro na masina bata masina ba osala na ndenga kimbanse ke bata kimbanse ba osala njili tata candidate to ndima tata Serge Bolo lokolo bela njili trop c'est que lungi njili ozata candidat bien 4 saisons mandiango comme on a député hein to comme c'est député vous pas linga politique était muta batu voilà merci à tous qui ont suivi l'émission masolo na couloir je vais faire la fête d'émission pourquoi pas la pesi ba mbote la bino nyonso kaka c'est fini ngapo na njili ba tumaku ndako na ngapo na njili hein ba côté la nga ba tumanga parler mpo na njili oyo na kotika te ko loba vikala mutu batu mabe bandoki motema mabe mais la CP la pasteur Alekuma sunga yo 4 saisons mandiango sunga yo parmi bateau basunga yo te baza belé basunga mais entre baza ah l'émission va temps comment douter ah vraiment le comment battre la tiki na ngai donc tanga parce que tant tanga comme la bino ça la raluka plus na bino le to bona to plus ta mutu moko ya kama moko ça la mutali ka ya masolo te wana ba tu ba technicien ya dans Angile Tumba voilà merci à tous qui ont suivi nous sommes arrivés à la fin de cette émission makolo ya lelo émission ya bino zaki ya bino na kati ya micro na bino ezaki na bino ndeko na bino na kombo ya Serge Bolo, les Kabadjika, moi la souka badjoka, à la Tarabia, le barabia pour l'Anjili, mais bah journaliste Anjili peut belé, bah confrère Nabiso, bah changer, bah on peut continuer monter mamabe, bah continuer monter mamabe. Donc voilà. Merci Nabino Boss, hôtel qui biso la souka, la commune souka là. Bon, la commune souka, le parce que la belle, le comment on entend à terre, la commune souka, na ngai, na pesca bah remerciement na la moto, oh bah si ma caméra, na si ma caméra, j'y parle Tsombo, mbote là on a pesi mbote Nabino Boss, on s'en a équipe. Technique Angile Tumba antavanga kucha pona pesi mbote na riganja pa na molobe na biso pia ya maso na biso toujours pourquoi pas le sommet ya presse Nangil fils Kabea na pesi mbote ngoloba geta inti munungedi usalika mbote na kenanga